Il faut na minute ba konzamboka boye ba vraiment que oyeza makambe sala marate soke na bagabo ya na onde monte soke na ngola ba visa do eza ko facile soke na ba na payer belé mais pourquoi kaka na Congo bopi melana ba pasteur bopi melana ba mise na ba konzamboka l'état congolais de fait kota ba makambo po buzobo esila ko to na ba concert rebelle to na concert déjà ya nani avait na biso Koffi Olomide et que ya après wera to na fabrica zeke ya après wera to na nani faire et que ya après wera to na ba Félix Wazé que ya après wera tout nenga zawa azo sa planer lelo vol peut on sera lelo parce que Koffi ça les amonde ba ma comme que wote fa ki ça mon nom ba anini mais aussi 10 ça la moi pembeni to benga sikoyo koti to longa aka so 59. Oui, Trésor. Boni. Ouais, ça va. Biso toi un bloc relié. Non, Trésor, ne te jouez pas avec moi. Bo saka nanga te komini. Hein? Aziza ucho benga oh yaya lo relié zate. Karmia benga kuna yaya to lambité. Au juste, j'ai envoyé moi on a tindi 300 € pour na ba provision. Mais bozo bisanga lelo. Lelo car na débia moi bolo relié zate donc provision to ba mama tie na provision na ndakute. Ne te joue pas avec moi, l'argent en Europe, je te ramasse pas dans le dessous du trou du sourire, papa. Tala, bossa la lissu sur le col à Anste, cuisine nabiso. Et bongi c'est li bande konabino, naba masa nabino, merkambo ya kitoko. Pona kosomba biloko, namokili mobimba, consultez notre site internet ou téléchargez l'application Cuisine Nabiso, topez boss abonner na page Facebook, Twitter, Instagram, to YouTube, topez bobenga na numéro ya Cuisine Nabiso. Cuisine Nabiso. Et ko komisa biloko nabino, naba famille nabino, paye pas ba master nabino na Kinshasa. Surtout, profitez de la formule Nabiso pack Poesa très avantageux. Voilà, Bossamboué. Pas question de comme ça. Je paye l'argent, on vous grignote la nourriture là-bas. Si on a pas mis qu'on liable, ils allaient pour la sauce oil. Sauce piment numéro 1. Nairobi mobima. Pili pili. Et ça la même la moi la mboka. Pico chili. Pico chili. Sauce piment. Pili pili. Oh, intéressant ngai. Pico chili. Solution à mesa. Pico chili. Yana.
bakangaki Eliane atindaki olinga epo boko mandosia parke moto loka les ambassades tout nenga zawa azoza planer lelo vol peut ozaka lelo parce que comme ça ça l'édition amonde ba mako maki wote fa ki samo nombre ba anini mais aussi mati il confirme na le Salama pembeni, obenga sikoyo koti tolonga akazo 59 nyonso bakoti. OK. Otaka pembeni pona plateau mais totele maka awa. Kavula Kasoba. Osala. C'est là. C'est ça, ma commande. Noni bamando beta ba gaz awa donc on nous beta ba gaz Si vous voulez quelqu'un qui peut nous écouter, avec qui on peut échanger, c'est bon. Lui, il se déplace, on échange avec toi. Comme ça, on appelle le 5 qui sont là.
Batoumo bakokanga bato en otage te soi-disant pour bangonde diriger le monde de la radio. Biso a ton contrat Zénith de Paris, bakamunyo so ba papier, bakamunyo so ça c'est bon. Donc quand ici a pour ba pesa bato ba visa. Donc tout le monde a vraiment étrange et puis tout le monde a drôle et puis tout le monde a une justice qui a pimé la vraiment que c'est mon nez le rôle là. Maison mais visa. Malgré ba tembele to la ba kikala. Ngana alia na roke na ngata siko. Bato musuke bazana pe wega ala mukanda. Ba tembele pe bana mikanda. Sokeza ke po ba pimela bato ba visa. Et bon et ya ko sa ni na mboko. Eza n'importe quoi parce que Zénith de aso koti na site à Zénith au mona wera so na date ezala bandakala. Zénith eza salle. Soko kangi salle mo mariage obike no to sa mariage na décembre ata cholango lelo kombo no ezali. Ndenge wera son Zénith déjà c'est bon. Eza na minute yo ba konzina bisonde il faut ba revoir na ba ambassadeur ba uta ba payer belé. Et aka pona wera te. Lelo mutu normal kota bando senga visa soko sala 32 ans visa te. Em soupecho okufo mais c'est impossible. Les abena donc l'eau moro rien à voir. Pour mutuso dans mbongo, il faut beta pe tour aux ongles. Est-ce que mututu agenda pota rokima? Batebele bana banda ku bana ba société mais pourquoi viser comme or na mboro? Et ça là pays musu viser ça na moins cher et puis billet coûte moins cher. Mais biso billet le plus cher awa. Visa le plus compliqué na vie, chance na zo mukanda awa. Donc laisse tomber. Mais ça car ba tout ça ba que organisation la maison mais on des qui m'a bé beaucoup qui demande à visa la vie non en retard. Demande en retard et à la rater parce que ce qui n'est exemple conseil moi ça dans 6 mois. Oyo ko ça lelo ba oyo biso fose la jour date e koka. Donc si on a mis to biso date e koki, to ye to koti to za en règle. Wera son a check compte na ye belé à makasa ambassadeur uta piquer crise a moni mbongo limite. Bon si ko ça problème nini. Après na habité bino baba journaliste il faut na minute ba konzamboka boye ba vraiment que oyo eza makambe sala marate soke na ba gabo ya na onde monte soke na ngola ba visa donc eza tout facile soke na ba OK na ba payer belé mais pourquoi kaka na Congo bopi mela na ba pasteur bopi mela na ba mise na ba konzamboka kala mingi ta délégation moi fait ça gouvernement ba ke ba so 100 personnes ba kati 80 ba pesera 20 visa eza na sens te mais comme monsieur c'est bimi ke ba misicien ba so ke muke ba ngulu nde ba za belé yango wana ba compliqué bino to za na ngulu mo na kati te to aka na ba misicien ba ko ba ntaba ba meme ba soso to memi ngulu te wana za ba biloko ba oya nango lelo wera son misicien moko ta zo risque na ndenge makama ngulu bakanga ba tukala o chata cousin na bino olinga te parce que aneza boy to koma na bagage il faut simbi salama kambebele nango linga orchestre mnelo kwa wera son achem suba ba livrer ne andaku na gage boy po bato bakima muto linga mwazate et puis na minute biso za orchestre mweza crédible to keimba poto combien de fois oui c'est le club qui va poto combien de fois mais Zénith de Paris est pour 5 heures du temps mais bino bozana 7 invités bino bo wenye maison mais bo réserver nini et puis ben invité on a besoin combien de temps spectacle qui pata ta ba pio 30 minutes oyebe ko sala 2 minutes danseuse nani acrobat nani kuna bina yoka kolela babru ekati eza nango spectacle fait à Calais comment il va papier zo circuler que Zénith de Paris au bétate wana eza n'importe quoi bato ba kasaba ba kolopoto muta mukolo poto azate biso ne sto ba noira mukolo poto yaka mundele
jamais na mona mukolo poto suki makasi mundele kuta okbako kamo mabe donc mukolo poto azate poto eza pona batu nyonso mutu nyonso ali libre sama est-ce que combattant atika makambo akokende kosala musala po Congo eza na guerre akendaka salaka melaka masangaliaka et puis leona minute oh makamni osolo banana billet nanga business class confirmation ce qui okozala te nga de Zenith na kati e ko tuna te soki dona lali déjà kuna et quoi gozanga te na star c'est tout à fait normal na porte-parole ba porte-parole nyoso te ba porte-parole o ezake bana la promo fufu bazali mais nga na patron do rien na de kuta mgolo tika ki porte-parole emsu na zongeli classe donc conférence c'est là qui parce que na na idée na uta na bateau de pêche na ya nongo banda ko pêcher ba poisson rouge donc ezaki bino de boye ba été na conférence de presse le roi bozanga ata le bino wana pembangu boye bo le ratare lo côté la fille na bino on annonce conférence au tini na ba invitation yo mo se présenter et puis on s'excuser te sans parler na lingana ta la so succès na ngeza makasi ta on a monika boya ke belé na bia ba journaliste ba linga ngai surtout yo mutali boso na sali donc voilà ils nango ya nango leo na minute eza na mutu mususu abi conférence de presse na ndimite bozami bale loba ye mo bando benga bokomi wapi ngai yo liboso porte ozoko pa eza toza différent donc voilà ba force c'est bima ba combattant mutu baza derrière baza na bango bana bango na derrière et lo moté parce que administration awe eza makambo l'état congolais na l'état français eza ko tout un individu yo telemi ba ko beta te ba mona bango yo te mutu toza na toi revendiquer mais l'état congolais de fait kota ba makambo e po buzobo esila ko tona ba concert rebelle toza na concert déjà ya nani avait na biso Koffi Olomide et que ya après wera toza na fabrica zeke ya après wera toi na nani faire et que ya après wera toi na ba Félix Wase ko que ya après wera na tanga te pas na problème na été mais atangi comme on est calmement te na problème na été tant biso to lia dendo na faire bazaki te ba tebele ba moni na TV nani alobi mambo Lucas Sankara ta ko kanela ngata ebi Taïebi, tu es banni. Faire Massanao. Fali Massanao. Ami d'Afance. Fali faut préciser Kaloba. Ami d'Afance. Akabelo mo minga. Si les locaux te donnent là, boy, écoute, avec cinq habitants qui liennent ce soir. Donc au Kabambon, on n'a rien, mais c'est juste famille musique. Où est-ce qu'on a un problème, mon côté, ni na Fali, ni na Ferré, ni na Riche, ni na Fabregas, n'a moutou tout rien. Batunyo so où est-ce qu'on a bango bien. Merci la bière.
Hostelmac vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Hostelmac vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac.